Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut namba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canon bambote partout place bozwami la canon abinoye yo mwana muluba solo botama muluba ka sentiment quoi na profiter na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibou Mutombo depuis Allemagne bote na yo pourquoi pas na mon vieux Georges Djungo tete la kemu mafumbe mutetelo asolo la bien quoi na honorable Papinzi là na France docteur John Maondo na France bambote na yope toujours dans l'île Love na émission vous avez droit de savoir bozaka na droit koyeba to pesaka po bino boyeba vraiment lelo par ndenge baloba kadajo baloba ozobokola mutu na ndako kebe ozobokola mbanda ozobokola lima liso na biso ya lelo eza boye ezala ndeko mwasi aperda ba papa na ye na mama na ye bakufima atikalaki kobokwama epai ya mama leki na ye wana ndepa bokolaki ye ti akomi na âge ya 24 ans mais mama leki na ye wana tellement abotaki noki te azali vraiment na affection ya mwana tanti na biso azali na affection ne makasi to bazwi vraiment ntango osala vie te azwi ntango osala vie te azali trop na mwana na ye kokoma ntango abali aboti mwana na ye kobota aboti mwana na ye bakontinaka toujours kovanda na mwana ya yaya na ye wana ya mwasi tanti na biso wana akomi deja na âge ya 24 ans na 24 ans na kaka nde ezalaka mwana mwasi wana na papa wana bakei mama leki na ye na mobali na ye bakei matanga na butu bakei osala accident bakufi mais ndeko mwasi azalaki deja na âge ya 24 ans mama leki na ye atiki mwana ya 3 ans ya mwasi to ba ye pe atali ke bolingo oyo mama leki na nga bokolaki nga nango abosanisanga pasi ke nazala orpheline to ba ndoko bokola ye na bolingo nyonso koyeba te soki babetelo lisolo to koyeba te ke oyo aza mama leki na ngai namoni eloko nini nakoko pese te nga pe fona bokola mwana oyo ye atiki wana ya 3 ans wana ndeko mwasi ya bandi ko bokola na bapasi na ba problème yo yebi sima ya liwa ya mutu kaka ndenge ezalaka ba problème yake belé na ba famille mais ndeko mwasi ya yika mpiko aboyaki kopesa mwana mama leki na ye cousine na ye wana aboyaki na mutema moko azobokola ye tinzamba ye osunga ye akokisi 25 ans aye kokutana na mobali moko boye mobali wana aluki pe ba famille ya tanti na biso na bino fona bala ya bali na bolingo kaka ndenge mama leki na ye wana bokola ye alobi jamais malgré tout nazo bala we nakotika mwana ya mama leki na ngai te po mama koko na bango azaki en vie koko ya la fille azaki ya vie alobi te nga foka na bokola ye si akokoma na ajo mama leki ya bokolela nga ndenga kufi atiki nga na kolinga te mwana wakenda mona passe abandi ko boko ba ntango babalani penako abandi ko bokola on dirait pena mwana na bango balalaka pena mbetu moko bébé wana bachaka ye na 4x4 mwana wana 3 ans bachaka ye na 4x4 azokola eyo koma na temps moko mwana biso wana mwasi akomi na 19 ans bandeko cousine ya tanti na biso wana akomi na 19 ans kaka ndenge ezalaka ntango déjà mwana mwasi 18 ans ça dépend kaka ya ndenge basentiment ezoyela na nzoto ya moto nzoka nde cousine na ye wana banda déjà kosepela na mobali to bana mobali ya na ye to mwa bageste nyonso ya bolingo esalama na ndako ye akufa mobali ya ane mabe bon yane ya koma omona comportement vraiment ya cousine na ye changea omona pena lobi ne likambo vraiment talie bo dongoli e bon ya zo trouver na encore ça normal la caprice ouais abande vraiment olanda otetema za mutema munene azaka na posa boko la mwana wana azala bien azala na souci te ya ba parents na yo bakufa nzela moko bandeko e koleka jour musu na butu yaya na ye wana esi alali mobala yana azaki nanu ya kolamuka oki mutu azolela na salon abimi ayo kuta cousine ya mwasi na wana zolela atuni alobi ozolela nini na ero
bandi kutu kolendisa ye avaloba papa na mama na basi bakufa kala bakozonga lisusu te ononga na olela makambo wana te loko nazolela na koyebisa te yo kenu kolala mais tosola ngo ka lobi mwana mobali yana ebisi ekota ke olala bango mpe bakoti lobi après musala papa na biso wana abengi cousine ya mwasi na ye abengi alobi yaka place boye na sisi musala na lingi ozala place poto solo la ozala à l'aise poto solo likamango bien lokolo lobi ke eza sérieuse allez bande ko balandi baye koya baye wana de commencer aye côté basala ki rendez-vous na papa na biso wana koya ye wana moi ça bangi te abandi ko expliquer mbala ya na ye moni ngandenge naza boye naza mutu nasina koli na komi na 19 ans naza ba sentiment nanga mais mobali onga na lingi kaka eza yo ndeko mobali bandi ko talisa lobi ngandi naza boye naza ko papa na yo na bali ya na ona kuto na 3 ans ngana sokola yo koma yo mwana ngana bokoli te ko salelo te ngana lingi kaka yo nani mobala yana ebisi ekoloba subonte zonga lokola papa soko komi na ba posa ya kolinga otomba amoureuse c'est que il faut luka mobali mususu longola ide wana basimbani bazongani na ndako lobi papa na biso ke musala mwana wana cousine ye avandisi ya na ye abi ye na za makambo oyebisa yo abandi kotalisa ye tala boye ngasi na koli na zape muntu ndenge yo poza na foyer na yo boye yana epe na sisi introduction ya lisolo te ayebisa lobi eza problème te oza na 19 ans comme déjà adulte ndenge za boye soko moni ko zwi mobali moko boye na lingi tende wa kokwea na mobali moko wa mabe oye ya mobali ngo po yebi bon expliquer nga mobali ngo nani mobali ngo kaka tonto kingani tonto kingane aza mobali na ngai ya yo fo luka solution yo fo tikela nga mobali alobi ngana luka solution oui il faut luka solution ngana lingi kaka mobali na nga aza mobali na nga za mobali ya vie na ngai bande ko balandi ya moni lokwa baje bavandisi deux famille na bango batei ndeko mwasi wana bakebisi esili tellement pas zalaka na bolingo malgré tout makamwana zalaka na bolingo mama leki na ye wana atika lo benga na mwana ndaku to sala ngo problème yekuta bombe ngo secret yeso kanisa na ngama mobali na yebe lo côté ok mobali mwana mwasi déjà c'est pas que n'est pas mobali ba solo la paix bande ko bavanda kaka ndenge balobaka nzoto eza botau papa na biso wana ndenge tozolo bana ministre akomi ko bimana cousine ya mwasi na ye bande ko balandi mwasi na ya ko kanga bango mibale na chambre papa na biso lobi ngana naza na autrement kosala te na lingi nde na mieux faut na tika na cousine na yo kende ndeko mwasi alobi darling nazo ebate na sala nini mwana nga na bokoli yango na lingi vraiment to sala nanu analyse ensemble mais titi masoko ki ko fongola ba ndio so Congo Check TV alobi so zaka ta mutu mususu na ngana commenter na niveau robomisa ye mais azota skoyo mwana mama leki na nga propre cousin na nga propre mwana nga na bokoli mama na bokoli nga na bolingo na ko sala mabete mais mwana wana tali bolamu wana te ya na ndinga bokola ye tala ndenge ache ya na ye mbeli na sima mukongo nako banda na bilimbi bonjour la canone mona ya liboso na ba fan tout bazolanda na pesi na mbote na batu tout balanda Congo check bambote bele bisika nyonso bozali na pesi mbote na couple moko boye ya ba jeune o basali château na bango kitunga na London château bateka pena ba biloko fresh biloko ya bien na London place bozali bambote bele sans oublier le Carmela Kabamba, l'homme de cœur puissant, Bambote Bele place aux alliés. Merci beaucoup Bilimbi. Karine Diwa, bonjour. Bonjour darling love. Mon nom est Bosso, na ba fan tout bazota. Mon nom est Bosso Ezaka ke na pesi bonjour. Na ba fan non so Congo check na pesi bino mbote mingi. Bo s'abonner lisusu na chaîne ou en tout cas bo za la dessus parce que biloko asike zalara aya makasi. Merci beaucoup Karine Diwa. Bilimbi Karine Diwa, j'espère bolani vraiment du solo na biso. Yande ko moi sinenga bokoli cousine na ye na âge ya 3 ans
ye si abalaki me abokoli na mobali na bokoli pena na affection nyonso to bokoli lokola mwana na ye me lelo oyo cousine wana bakomi ko bima na mobali na ye bilimbi ye analyse d'abord epai na ye eza pasi nalobaka chaque fois mutu asalaka moninga mabe nazala contre na ye la fille balokoti yo oyebi nanu kosokola mai yo moko te botala ba ingratitude tala ozofuta mutu monnaie de singe azwi yo pena na bolingo nyonso yake no oyo petite sœur nanga abokoli yo na ndako na ye courage oyo euti wapi courage euti wapi nazo condamner la fille aza pena mwana moko mabe aza ndoki parce que tango ozoye kokose pena trouble na libala ya grande sœur na yo po bakabwana oza ndoki la Bible dit libala eza mokano wa Nzambe et Bible elobi lisusu soki Nzambe akangi oya ko séparer azate c'est que yo mutu tango ozoye po séparer oza déjà diable tango ozoye po séparer oyo pena Nzambe pena akangisi ozoluka bitumba na bato wana te ozoluka bitumba na Nzambe eloko boye bakate yango wana ozana na mwana muke à l'âge de 19 ans ti okokisa 25 ans est-ce que bimaka comme na vie oui bien noté oza vraiment très méchante oza vraiment ndoki yo vraiment dans ta vie tu ne peux pas parler de l'amour toi dans ta vie toi la fille tu es une fille sans cœur une fille sans morale une fille sans l'amour diable kadia pemba yo oyoki papa âge oyo zanango mwana oyo bokoli osombele ba caleçon yo tango mwana azoyo ko biso makambo buzo bana ozomona teke mwana na manki on na respect amanki on na respect ya liboso amone pena tata mo ya zoba ya ko bengiso quelque part bana ko biso makambo papa na lingi yo peut-être maki oza liboma oza mayele te oza kizengi oza pena ndumba pena oyo ya mulasu ndumba ya kwata yo balobaka yo tango mwana azoyo biso makambo wana okoba lusana no misu te otala mwasina o pesa na mwasina ata valeur muke ya temps yo bovandi na ekaka ensemble na pesa na mwasina nga valeur makamona ebisinga monte azulinga manke mwasina nga valeur tango bozo kana ndako bovanda a réunion ya famille eza mbala suka likambo se répéter suste likambo ezabo e bandele suste non o tiki laisser aller lokola ke basi mususu bazate soki oza na posa ke bima na basi mususu bazate to yebi ke bino ba marié bovande la kabasi te peut-être biso ba célibataire soki nazana moi chérie nanga mo boye na vande la kamomi nanga na biki ero photo benga na tokutana toko kabona ti ba air mo boye soki mo sena ngaza musika na biki toko solo ba air boye ti ba air boye mais bino ba marié bozalaka soki ozana ndako bon chez la putu ndena za boye nazo ke musala kako bima kaka ozobima kaka awa ozu téléphone chez na litoi ozapi tokutana cheche mais chez la ebi oke wapi oke musala alors botika ba j'ai à salité ya koyokisa moninga pasi na moment oyo est-ce que ibi pasi nini mwana mwasi azana ngona kati ndako pasi nini ya kotala mwana ya bokoli la canon tozala mpe bato makamususu to sala nka banalize pamba teme to lataka penza ba personnage ya bato wana mutu pena oyo bokoli mutu mususu teme leki na yo mwana mama leki no propre obokoli eti na bolingo nyonso ya leki nanga ozo sala nyonso pona leki delo leki azo koma na âge ya 19 ans amoni ki na komi majeur aye ko linga mobile oyo ayo babando bimana ye tu sais comment ça fait mal oyebi lo lengeni ni mutu na azo ka place aza nazala contre na mutu ayo kisaka moninga pasi mwana mwasi place ozali vraiment soki kaki yo pe olanda Congo check lokola ndeko na biso olanda Congo check abengi la canon na PC lisolo oyo soki yo pe olanda Congo check otalinga bisika oza zoa Bible fuka masenga pardon na liboso Nzambe après kende pena pas yaya na yo lela senga pardon za malimbisa si tu ne le fais pas tu seras puni pas et pas nanga et pas la canon te et pas metiti mate mais pas Nzambe Nzamba ko punir yo. Merci beaucoup Bilimbi pemana omuke Karindi wa olani ndenge Bilimbi asali analyse loye. Le 31 décembre, Bandeko, Ezaya Koyinde.
Les 31 décembre, Bandeko, Ezaya Koyinda, na Allemagne, na ville ya Arène. Les 31 pour les beaux engagés partout. Oh, les beaux allés na Moshengeliba, engagés. Oh, les beaux allés na Cologne. Oh, les beaux allés na Liège. Oh, les beaux allés partout. Les beaux allés Nzinga Awa. Les Kessalama Wabie. Bandeko, les 31 décembre, beaux engagés. Donc, ceux qui n'ont au monde à Kambouté le 31 décembre, yaka, et que ça donc, au Pessi Mwa Aboy. Et que ça la Mawabie. Lobi ndeko na biso cousine na ye wana aza mabe makasi eloko asali eza vraiment mabe. Analyse d'abord epai na yo. Merci darling love. Nga analyse na nga na opesa mingi na okondane mingi grande terre wana zwaki mwana na mukie. Déjà mwana na zu courage oyebise ke grande terre nde naza boye na tombaka amoureuse ya mobali na yo. Pona nini te na minute wana? Abengana ki mwana wana za ndako ne disuti. Ata no bolingo ki ndeko ya yana lekite. Po la fille ke so atala ete ke bolingo waza ya na ngala kolinga mbali na ete. Ngapo na ngafaki abengani si ja ko mafazer akoma. Akoma ni fazer. Po abangi no nteke ayebisa mobali na yo, ayebisa yo kolo mobali ke na lingaka mobali na yo. Et puis par rapport à bolingo azaki na ona mama leki nenge pa bokola kende pa linga ka bokola neni. Lokwa déjà ma esopane. Wa déjà za ma esopane ti. Po azape na courage déjà ya gifler pe mbata mobali na misu na ye. Il fallait azwa ka courage oyebise ke kanga biloko no avant to mbala yoka ke likambo ko eki boyi. Ngapo na ngai kanga biloko no kende lokwa pesa oke kovanda. Po déjà ngo bebisela nga foyer. Na kovanda to na ndako na ngai sute. Mwana na za ndoki. Asa mwa mabe. Et puis mobali na za bombala za ndeko na bino te lelo lobi a okende na ye. Bino mbayi kindeko kotika na seke ibeko za la dega. Ngapo na nga mwana ala faki la na faka benga ni mbala moko kenda za musika na ye. Asa su pembeni na ye te. Merci beaucoup Karine Di Walobi, il fallait bengana leki na yo. Tango mona ki déjà e ko ebisa OK. Erreur ka osala ki yango wana ebisa OK non na linga mobali no eza lokola yo sangisi tabana pondu tala eloko ekomi bilimbi na zongeli yo d'abord o la ndenge Karine asali analyse loye alobi ndeko mwasi nde asala ki vraiment erreur. Tango déjà yo ka ki lisolo moko ya bongo il fallait alongola mwana mwasi wana pembeni ya mobali na ye. Omoni ndeko mwasi tango beti lisolo ayebisi yo ke tellement maman mono a salé belé na vie nanga. Maman on a ça sous son invité, ngande mutu na tikali maman mono. Bible lobby moi si aza mama ya mabota. Elingo loba nini? Moi si aza mama oyo azo supporter ba mabe nyonso ko ya liboso na ye ayiba façon ya ko gérer yango avant appela. Yango iloba kaka ke une femme sage bâtit sa maison. Alors, tant que moi, moi, c'est que je suis Kamboyo, à Gangelier, à Talesie, ma bena malamu. Osomona, c'est comme ça, Bouzoba, ote, en vous tombez, je vais comme Eloana et Mekate. Vous comprenez? À Talesie, Babola, mon Talesie, pour les moments, on a bien bengana, à Kende, Wapi. Omoni, à comprendre que non, à Zamwana na Bokoli, à y comportement ya mwana, à bien na PC conseil, boy, moi, na nini, à Koyoka. Yango tiki susu ke ba évoluer no mwana na Katandako. Nous avons mutu bazo tika ba évoluer ka Jampemba. Mutu mabe satana. Est-ce que, excusez-moi, babota déjà na papa? Oui, babota mwana. Mwana moko. Siko mwana baboti wana. Tango koyoka ba bêtise. Oyo grand sœur na ye azo sala na papa oyo aboti ye. Mwana wana soki azalo kola l'artiste assez des artistes bilimbi ye na yebite. Na yebite monga ko sala. Na kotika batu nyonso babiminga na zaka na chambre na lali. Bango banska ya lali peut-être ba muso balobi ki abimi. Soka batu nyonso babimi to tika linga na ona ndako. Mutakalo la kisaka papa na nga o la kisanga. Jour wana na ndako. Po monga na osalo ko zala pena mama na makambo. Mama na makambo. Oza pena ndoki vraiment. Tantine wana asali mabete, tantine a cardé moi na ndeko na mutema malamu. Papa bilioka.
Valentine on a ça mabe pourquoi non condamné parce que yenda za kolonda kuwana akoko chema on a endera boko la lion nda kuneti alinga soye ndeza bon ya ça les erreurs graves fallait pas tika mwana wana il faut ko bengane so iko kona za bon moi atinde pas ko kona kende enfin ndenda ko pourquoi na bona munyonso wana mama mwana wana salaye tu comprends pas atali ke na pesa mono conseil na likambo abandeli oyo ye na mutu na ye bagite ke bango basola déjà na mobile na ye ye kanisika ke likambo ko peut-être alali aloti ba biloko bongo aina ngo pa na ngai otalisanga atalisie bolamu na mabe kosala boyete boyeza mabe ozomona nzoka bango déjà bakutana soki ayebaki déjà ke bakutana nga basala babuzoba akobombe na katanda kute po déjà bolamu ya sali wana moi ke futie mabe na 19 ans déjà mkolo asa mabe na malam pourquoi luke mbali musuli bantalika mobile ya ndeko na c'est ça que j'ai dit il faut abengane prendre les abengane bima ata mtotika la wana te pour le moment ko va susu na ndako wana te ma sœur je te dis na mobile na mwana mwasi c'est que démarrer bango non mwana mwasa kende na mobile atikala ovandisa mobile parce que ndako zela mobile za yo te po benga na mobile ovandisi mobile na yo oyebisi eloko sali sasa libana ndako atiki cousine na mobile oh pourquoi tu as fait ça ah obanga kama kambwe oza muto okotelo te mobile aza mabe makasi poti adi courage pe mwasa kende ya tikala neti ngape na boye na boya mobile nanga te pona ndeko wana na boye te asa mobile nanga non tika la jamais ko boya mobile nanga pona cousine moko boye to pona leki moko ba bimi dans les néants o nga na boko na sokoli aboto na mobile na boya mobile nanga te bino mbende fu boke bo tika nga na ndako wana nga na okende te asale mama osale erreur mo ezali grave il fallait pas okende po tika bango na ndako wana yende fa bima maman on a limisanga na est-ce que vraiment ba sala pena mariage pena ba kenda na commune makamutunde ba to balanaka wana nde vraiment nayebite bon siko nazolo banano boye vraiment atabino moko comment yo koko se permettre obima na ndako wana otikela ka jampemba mwasi andumba ndoki munako na benge kombo nini mwena buloji okozwa courage wana kotikela ndako pourquoi otikele mwena chibau otikele ndako pona nini ma sœur ozu courage ya kotika mobali seki yo nzamba lola mobali yo ondimi susu mwana mwasi wana mwasi pena oya yo akende po tika na mwana wana na ndako seki soki tolandele makamyo so babeti lisolo eza lukuta seki babanda bolingo na bango depuis kalaka na kata ndako la canon vraiment parce que mobali wana azana d'ailleurs mobali fusu na tali bien likambo yo c'est que des belles likambo zani mobali pour moi là jamais on courage on sa mobile ndeko neki na linga kayo ou soit babadon des en cachette banda kala nde a pousser moi na abimiso nga yebisa ndeko nayi pourquoi cause na sima moi na et puis idée à moi na pesa ki yo po holandeli idango bido bokomi même moral bino mbale ndeko na kei po yo tika na libala mama oza peut rester nana yebiso ko oza rester na libala wana to mobile wana loka lingi yo en suka kana yo kombe basi ko yeleki po ko mana ndeko no pe po ko mana ye aleki na basi ebele donc yo pour ça heureuse té aza vraiment ama il était moi non na 3 ans yo za déjà na âge no za déjà ndako libala moi non tant zo ki 19 ans yo za déjà na âge nini bete bengane na ndako bimise biloko na bois kango libanda ah c'est quoi ça na ye na mobile soko za makasi te kanza mena lola non que ne poto mon colonie makambo we sala makanga na zana poto bobengisa ata soki na zana free seed soki likamo yango salemi ke ezana nani na par exemple na États-Unis bobengisinga na ye kaka wana na ye ko si sango soza makasa osala buzoba wana te benga na ye na mobali na mwasi wana balongo bali mananda mobali pende azabon quelque part a ota la famille ngo pe ngo famille ngo bino bwisa ndenge nini nazana ya no na lingaki yo bisibitement pour les kokomi kayo na lingaka yo atel pe quand même yon famille ngo bo vivre ndenge nini na mekano ko meka peut-être amoni PM susu bilo mora bien pas moi na la koko loba o ya ina zala na ngote e kasi ko do loba ni po si on lui a payé le communication à mabe par rapport toza na plateau bilimbi toza na plateau azope saba propos na ye abana loba makamu susu peut-être akuti ba biloko a bien ndi yango zo kende pas mwana wana tozo ke déjà presque na shit ya émission na biso ya lelo le solo vraiment de comment ça pesaki o ya pesaki nga yango wana na bakise le côté na lobika o ya lobaki bilimbi conseil ni nozo pesa
na ndeko mwasi mpo na yebika kotala biso malgré tout baboyaki totanga mboka nini mpo na respect conseil nini okoki kopesa epe conseil nini okopesa na bandeko oyo bazalaka ke mobali ya ndeko na yo mobali ya yaya na yo mobali ya leki na yo ozokoma na niveau ya kobima na ye conseil nini ozopesa na bango conseil ya liboso napesa na ndeko na nga mwasi zonga ndako wana eza ya yo kotikela bango ndako te ntango otiki ndako ndo opesi bango mpena makasi ya basakana na yo omoni zonga ndako wana eza yo benga na bango na kati ya ndako bakesala kinduma na bango libanda ovanda na ndako na yo ovanda na mwana na okontinue vi na yo omoni mpo na nga na koyebisa ofunda mobali wana ofunda omoni mutu nyonso oyo asalaka ka moninga mabe okosuka mabe je te dis omoni tala na obenga leki na ngai kovanda na ndako mutu bandeko na nga botikaka bamakambo wana surtout ba jeune fille botika na obenga na leki na ngai mwasi aina na banda kovanda awa tika bayaka na ba mipepe mususu omoni bavanda soza na poso edeye ozana eloko tindela ina musika bazala kote na bango yo zala kote na libala nao kekozwaka baleki ya basi ko na bango na mabala mibali ya mikolo yo batomoki baza mitu ezo sala te mibali ya mikolo ozomona alors bo éviter koyaka na bandeko na bino basi na bandako bandeko ya basi bino bolingaka kobima na mibali ya bandeko na bino nazo pesa bino conseil mibali baza tala talebele ya mibali so na bina bana otanga mibali mibali bazala ba sérieux awa na caméra awa et ça bien te mais boyeba ke mibali sérieux baza boluka mibali na bino sérieux babala bino pe bokota mabala ke okendo bimana mobali ya grande sœur na yo po bebisa libala tu seras puni nzama kangisi bango nzame pena azui oyo koto asangisi yo kaboli oza nani ozala puni makasi epa nzambe laka non nana kanda s'il vous plaît. Merci beaucoup Bilimbi. Karine Diwa, conseil ni nokoki kopesa na tanti na biso à se retrouver libanda ya foyer na hier et puis conseil ni kopesa na bandeko oyo balingaka mibani ya bandeko na bango. Merci la darling love. Nga po na nga na opesa conseil pour na tantine oyo bimatiki libala na ye, asa l'erreur grave. Akoko tika ndaku na ye te po na mwana wana mukie wana po atika ko diriger ndaku na ye asa l'erreur grave asa la toi se réconcilier na mobali na ye po bazonga mususu eza po na mibali boni boye eza problème nini mwana wana sasa mwana na yo ti yo mto bokoli ti azoki courage koyebiso bongo il fallait même gifler atambata obeti to pesi etant à lobby à silisi et puis beaucoup ko bimana ye pourquoi beaucoup ça bandoki pour na niveau haut ou on a moi place bobanda ayebité d'ailleurs moi si wana mona na mkie wana aza la source ya malédiction foyer na bino mibale et l'on la saka bino bene bozana beaucoup mais to bokufa bozana âge bokufa na 80 ans bino mibale ensemble to boboya na te conseil na pesa pour na mwana mkie mama ozape rester. Tu es maudit d'Ozawana. Ozala heureuse te atamukolo moko. Pour le ndeko na ko la kombo na nzela mama vineza mukusi. Okokufa. Merci darling. Merci beaucoup n'habite mot de la fin et puis bambote na mot de la fin na ngai ezaka na pesi mbote na bandeko na ngai darling love na pesi mbote na papa Billy pe mbote na bébé na ngai Merfika pinga bisika zali na pesi mbote na Shela na pesi mbote na mama Bokilo na ngai mamuka pinga ba yayo angoyo na pesi mbote na Kolochen papa Mutombo papa Mutombo na pesi pe mbote mingi ba o ba contredire nga na o na lobby to ba o ba monike na lobby bien. En tout cas, bah, conseil Nabino ezala bien numéro d'angezali plus 243 89 60 89 278 plus 243 89 60 89 278. Merci. Merci beaucoup Bilimbi et tozo kabana déjà bambote na baye yo puis na moi vraiment en kanda mot de la fin na bambote na baye. Est-ce que bike moi sur la place azo souffrir? À cause de la place à Kiwana, Azongata na famille bazana na bambongo ebele. Mais azo souffrir pena makasi pourquoi parce que azana choc na motema ya bolingo. Non lo baka chaque fois bolingo sala kapasi bolingo ekobomisa mutu sur place. Bolingo comme ça mutu avec le bolingo. Bolingo comme ça mutu liboma. Bolingo mutu azo midiembika. Bolingo etamusa mutu mutakala na nzela obimi na ndako mutakala tina coin. Ozo miyeba te bolingo. Mais ce que yozoya na bolingo na bébé c'est bolingo mutu ana tikinda kuna ake quelque part
akomela poison akufi makina ne koza na mutu anani ya yo mobali ubia yo mwana wana ya muke wana kansensa ka chikocha boy eskizenga na fingite bato bayoka chuluba te kansensa iza bandaka la mike wana ba bayibi ba yebisa bino na fingite po bokolo baki afingi na chiluba na fingite iza bandaka la mike wana nde kansensa ka chikocha. Alors numéro na téléphone ezali plus 243 89 77 59 669 plus 243 89 77 59 669 page Facebook nanga eza Billy Mbiye ba commenter na bino esala biso bien ba mbote nanga na pesi nanu na boss Sibo Mutombo place ozali leader apeme ba mbote belé na pesi su ba mbote nanga epa ya Sanzo da Costa ba mbote belé lisusu epa ya ba jeune couple moko boy basali loko na bango ya malamu ya propre na London ezana ngopena Chateau Kitunga bopusa na wana pena bokozala vraiment de cité pona soki sa vraiment na Hervé Kungu mobali ya Iket Sala Carmela Kabamba moi sur l'équipe moko makoso na goût moi ça l'équipe chiffon na pété ba mbote belé place ozali bye. Merci beaucoup. J'espère que comme déjà na fin ya analyse na biso vraiment les op ça passe na ba masolo autant bande ko bazwa repesa na masolo autant bande ko ba repesa ko beta masolo na mango quelque part biso na biso to luka to sala na mabete tango zo sala ndeko no mabe za loko zo misala yo moko eza mabe makasi. Un grand merci à mon boss, mon patron, papa Sibo Mutombo. Merci papa pour la confiance et merci encore à notre réalisateur mais Titi Mansa qui est toujours bon mon émission qui to go check. Congo Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check TV, Yasibo Mutombo.